Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons besoin de belé. Et bien, nous avons fait le premier pas. Maman Tikabana était toujours pembeni pour accompagner Bisso. En tout cas, nous avons besoin de koleka. En tout cas, merci. Nous avons poto partout. Toc, toc. Ou bien de char na salon. Binamobo bon. Bolonga biso do char binamobo. Merci. Je crois que c'est ça papa. Maman on lui a tiré un petit peu la bino, 25 cartons à poisson. 25 sacs de maïs, 25 sacs de sucre, 25 sacs qui a 25 cartons à poulet, 10 sacs qui a sel, 10 cartons de tomates, 10 cartons spaghetti, spaghetti 25 cartons pardon, et puis 25 sacs qui a l'os. Dans mon moment, on livre à l'objet, on a fait ça bien, pour partager pendant que vous dans la et l'heure de cœur avec vous. Depuis nouvelle Komaki, on va informer. Bande aussi sur la page na bureau 2 ou 3 ba yoko la ngai. Donc mutabongsa makamno na sena mo ezanzambe. Zamba bondi sa motema na bino, zamba sunga bino. Ya malamu nyose utalifa ya nzambe. Comme il a permis, il mo va ebisina. Vraiment to komi kotala bino na kombo na ye, maman Olive Lembe. Courage, la vie continue, madame. Merci beaucoup. Maman. Osa vraiment maman. Osa vraiment maman. Nasé à moi osa maman. Nasé batena le bani vraiment. Je manque même de vous. Moi, on a recours au banaoka, merci. Kotika te. Salaka oyo salaka. Zamba kuzo selani. Po obanika epana bisote. Ozo mona ozo aider ba orphelin. Ozo aider ba veuve. Ozo aider ba tuku. O azana ba parents. Momonika passe na ye. O ngana mona. Momonika o azana kosa otanga totanga te. Ngoli ba bijoux et salamate na monde entier. Et salamate na pays moko. Grand Mouké. Moi, première dame, on a bijou à Pessa. Nga moko na ko vivre et loko asiko to sa na ipen ozo kende moni mwana mona makemba ogara place où teki makembe zalaka mais pona oyebi pasi na biso olola na biso elongo nyonso elongo yango mona ko bimisaki mbongo zaki na mo pesaki nazangi ikambo bana bi mama merci mini ngala tatu tutkani na ba faire oyo mama konika biso pe komuka bane komuka pona ba orphelin oyo monu bébé oyo yoana kei akufa vraiment oyo sali na yebi nini na kokolo bate na yebi te so mona émotion na nga elo na ngina senga kaka zalaka dosa zikala kaka merci vraiment nini zaka passe là ba orphelin mikio batikani bano lelo bazomi ana mpotopoto kolia na bango nyonso eza passe bota bébé oyo papa na azate il tabanya ko sala pona bana o mama ko soki oyo sali zebele donc sali ko na o sali zebele mais kanisa ba sala
bosala oyo batikali boye papa te mama te papa te mama ngai lopango te eloko te nde baza awa mosala oyebi ndenge ezalaki bana ata mabele batikali nango te kanisela ata bana bazwa ata esika mpo nde batikali boye baotelemana kaka esika eza te. Merci mama. Maman liloba moko epa ya mama Olivier. Merci maman. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème devant lui. Même les eaux desséchées d'un corps pauvre vivre. À cause d'un seul homme comme moi je suis sauvé. Celui qui m'a racheté. Et non banzo sango Yesue. Nago banzo sango. Non banzo sango. Et Nago banzo sango. Non vous ne le savez pas. Si j'oblige de le dire car vous ne le savez pas. C'est qu'il a fait. Non vous ne le savez pas. Si j'oblige de le dire car vous ne le savez pas. Yesue. Eh oh. Si j'oblige de le dire car vous ne le savez pas. Eh oh. Suis-je obligé de le dire car vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Voilà pourquoi moi je veux témoigner sa bonté. Vous ne le savez pas. Voilà pourquoi moi je veux témoigner sa bonté. Je témoigne en détail car il est ma designer. You are the lion, my father, my lover, Hosanna. Ma brother, ma sister, j'ai fui comme toi. Mais aujourd'hui je te dis, c'est plus jamais le cas. La boisson à l'alcool, c'est pas un bon choix. Toute la nuit dans le bois de nuit, mais quel ennui. Et tout ça, eh oh, suis-je obligé de le dire car vous ne le savez pas. Yes oui, eh oh, suis-je obligé de le dire car vous ne le savez pas. Non, vous ne le savez pas. Suis-je obligé de le dire car vous ne le savez pas. C'est qu'il a fait, non, vous ne le savez pas. Suis-je obligé de le dire car vous ne le savez pas. Yes oui, eh oh, suis-je obligé de le dire car vous ne le savez pas. Je ferme les yeux, je prie à Jésus, je m'agenouille, je dis gloire à Jésus. Mon papa a donné sa vie, Naïmela Yahweh na kumisa. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. I testify because I'm happy. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. I testify because I'm happy. Na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui de faire valoir notre ego, mais plutôt celui d'honorer l'amour de Dieu par Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur.
Nandenge tokomi o wanda ekoloba liboso nde tokomi lelo naza na esengo mingi. Naza vraiment na esengo makasi na oyo Mama Olive azo sala pona biso. O bat balobaki baloba na bango. Wana olanda te me lelo siko tokomi na esengo makasi po soki kande na otuba soki Mama Olive asala ki boete tant muso ngeza nde mususu. Mais abosani bolamu donc abosani te o shiko asala ki na mokili o. Bolamu na yo mama eleki ebele nazo tourner ka na bolamu po ezaka bolamu na bolamu. Nasengi vraiment merci mingi. Ndenge okanisi biso nakanisa pe mama ezaka nasuka boete. Ti pe tokokunda ta mususu tokoki pe komona na po oza mama olelaka na bato ensemble. Voilà, merci pour ton cabana maman. Na bazolanda biso sikoyo parce que oza mokili mo mezolanda yo. Programme c'est pesami ou bien non pesami te? Bon, programme est pesami par le but que e obima samedi pour bakunda dimanche awa na stade ya Vélodrome. Ndenge ezaki boso ke tozela stade Kamanyola ba réseau pesami et belé mais na kokoloba na ndenge musala chikwa sali mama stade Kamanyola eza ba réseau belé awa pe bato et baté programme menga na ba ke programme asuka na makambo ntanga ko tango ya suka intervention suka ezaki eza Mama Olive pona ko pesa tango susu endroit pona mutu na ye o asali musala na mboka na ye Congo o asepelisi Congo na yebaki ke liloba suka eze pa Mama Olive po mkolo yaka pe na yebisaka yo ke tozozela liloba suka epa ya mama. Merci beaucoup maman. Tukabo na biso na totiki ope na kimia famille nyoso totika na kimia. Merci beaucoup. Merci. Nzamba ba orphelin na ba veuve akota bitumba mama. Merci beaucoup. Merci. Maman, il ne va pas Mama Olive. Il ne va pas quand on fait ça maman vraiment. Même non pour merci oza vraiment maman. Oza vraiment maman. Na c'est à moi pour oza maman. Na deux batena le bani vraiment je manque même de bon. Mais on a recollé bana oka merci kotika te. Salaka oyo salaka. Nzamba kozongisela yo po obanika epana biso te tozomona ozo aider ba orphelin ozo aider ba veuve ozo aider bato oyo aza na ba parents momonika passe na ye oyo nga na mona momonika oyo aza kosa otanga totanga te olongoli ba bijoux esalama te na monde entier esalama te na pays moko grand nke moi première dame longola bijoux apesa nga moko na ko vivre sur eloko asiko tosala na ipene ozo kende omoni mwana mona makemba ogara place outaki makemba ezalaka mais pona oyebi pasi na biso ololaka na biso elongo nyonso elongo ya mona ko bimisaki mbongo zaki na mopesaki nazangi likambo aloba na obi mama merci mini ngala nzambe totikali na ba orphelin oyo mama totika biso te po moto abanda ekoluka pona ba orphelin oyo omoni bébé oyo ye wana kei akufi vraiment oyo sali nayebi nini nakokoloba te nayebi te tozomona émotion na nga eloko nangi nasenga kaka ezalaka ado sali tikalaka bongo merci vraiment mingi ezalaka mpasi na ba orphelin ya mike oyo batikali bano lelo bazomela nano potopoto kolia na bango nyonso eza mpasi bota bebe oyo papa na aza te ye moto abandaki kosala mpona bana oyo soki oyo osali eza ebele osali oyo osali eza ebele mais kanisi na baorphelin oyo batikali ebele papa te mama te papa te mama ngai lopango te eloko te nde baza awa mosala oyebi ndenge ezalaki bana ata mabele batikali nango te kanisi ata bano bazwa ata esika po nde batikali bo baotelanaka esika eza te. Merci mama. Mama Tulu tuna maloba eselinga émotion napesi merci mingi na bolingo oyo nango
solo na peso merci na mingi rolobate nzamba pambola merci mingi maman na peso merci na maloba mingi rolobate merci wana déjà ya motu. Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème.